Mote na balandi nyonso ya tokomi wapi epenge Fofana o abino na lobaka toujours avant na banda kolobela toko lobela bino ko informer bino naza moko ona lobaka makila ya Sankuru ezana katinanga yango na lobaka toujours nazo remercier ba députés nationaux oyo chaque fois balobelaka plus surtout soko tenati mambetali este ba député élu ya este chaque fois balobelaka pona nini pona baye bakeno aza elia place tel aza elia côté tel mais yako kamwa ezanini ba élu ya Sankuru depuis toyeba Sankuru soki tolongoli Patrice Emery Lumumba tolongoli Okito tolongoli ba Paul Maurice batu oyo baza ba compagnon oyo ba sala délivrance ya Congo oyo tobengi indépendance mais nini Sankuru esala oyo bato balobelaka Sankuru te mon mboka Eliezer comme député national mais comme journaliste engagé ameka kolobela Sankuru asukana boloko mon mboka juge yani c'est bien kolobela juge yani mais pourquoi balobela kabiso esika autati mais le ko aza mona Sankuru même ba élu comme ba sénateur ya Sankuru ba tikala kolobela juge yani te depuis akufa comme na yepe elimwa talet nenge mutu akamwe parce que ayoki juge yani mais ça bien kolobela 100 jours 100 jours kolobelango mais moto akufela 100 jours nani mwana mboka juge yani tokobosanaka yote parce que lelo epenge Fofana atangi kombo na yo nazana kondima na batu oyo balandaka tokomi wapi bazongi po bayebi mwana mboka juge yani yasika ezanini na sepeli tango basali débat to tango babundi makofite me bitumba ya maele lokola président ya UDPS vice-président ya Assemblée nationale tango alobeli mambo etali budget aussi ota budget eza muke na armée eza muke na la police eza muke na santé na développement comment mboka ekokende liboso boni trésor zo akotika musala caméra peut-être andima kozala caméraman ko filmer ba soda na biso aussi ota salaire eza muke boni pasteur Félix Sombo akoki kondima atinda mona na ye na armée aussi ota salaire ya soda eza na makoki ata $100 te même maman nanga mama koko mama social akondima atinda mona na ye na armée comment pour salaire eza médiocre mais lelo na lingina no babu ngai na kenda Sankuru na bokasi ya distinguer première dame toza batu ya liboso ya kosala publicité tokolakisa bino Noël pour tous otomoni pe na 2021 Noël pour tous c'est bandaki na 2018 epenge Fofana national na tous les 6 territoires ya Sankuru na mama Cécile Edungu o aza moko mama présidente ya Colline de Selembao nde lokola télévision eza radio te tango na komi na lomela na talisibino image ya couvez na kati ya hôpital général parce que Noël pour tous ces années ceux qui bo komi na Kole et sengeli bo kota bolakisa hôpital ya Kole ceux qui bo komi na Lubefu et sengeli bo zwa hôpital général ya Lubefu bo hôpital wana etongama na banini eza bien kofinga Mobutu mais Mobutu atonga tous les hôpitaux na ba tous les territoires ya Sankuru arrivé à Musée arrivé à Joseph Kabila et longona bana Sankuru tout ba accompagner nini basala na Sankuru mais Mobutu eza bien kofinga koloba akufa bakundaye na Maroc mais Mobutu atonga Sankuru soki na kosi hôpital général ya Loja nana tongangu pe nani aye kotika tamus mais na bokasi ya distinguer maman Denise Noël pour tous Sankuru musala et salama lokola télévision eza radio te nakosenga na bino pourquoi nazo zongi c'est la bino image oyo ngai tangu na zongi na moyo lenge bato balakisi ba hôpitaux mais pourquoi bandakala même RTNC chaîne nationale et la ba province tout mais pourquoi fierté à Sankuru et la makate lelo mwana mboka Eliezer lo lenge bazobenga ye na lisala bazobenga ye na bwende bazobenga ye na basankusu nde alobi ye moko comme député national awuti na Monedit awuti na Lomami awuti na Mbujimai tozalaki na Kananga tozalaki na Lubumbashi
nde alobi décembre oyo azo prononcer pona lembi ba appel jour nini nde pe lelo alobi yango na lobi na bino ke honorable Eliezer Epenge Fofana Trésor Zolozolo Dieu Makesela nani susu Didier Kiku Amos Lubak Manix Kimbol nde équipe ya tokomi wapi ce n'est pas dit omoni Epenge na Fofana na micro ndo lobi ke na zanga moko te là mutusu Trésor Zolozolo na caméra Dieu Makesela na caméra Manix Kimbolo na machine bon na télévision mwana mboka Daniel yango tozo kende na Sankuru lokola mandat eza national nde mwana mboka Eliezer azako kende alobi akozala na Loja akozala na Chumbe akozala na Katako na village natal ya mwana mboka Frank Ediongo akozala na Chumbe Wembonyama Lubefu akozala meme na Kondo Chumbe na village natal ya mwana mboka Lambert Mende Nyamasolo Kangangelo. Après boyebi passage na bisoti tokola sko na image nde totalisa na ba diamant nyonso ezalaka na Sankuru na bato ya mayele nyonso bazalaka na Sankuru nini bana Sankuru ba profita yango na dosenga na premier ministre oza premier ministre ya Congo ya Katanga kaka te to ya Goma kaka te mo oza premier ministre ya Lomami ya Sankuru ya Grand Équateur ya Grand Bandundu ezo sala soni ya on a tuni kaka mutuna depuis année oyo e bandi lolenge na azaki na décembre 2018 depuis na zongi est-ce que ça lisumu ya komona premier ministre na Loja même na décembre ya kokende ko fêter to ko sepela na batu yango na sengi na distinguer première dame Noël pour tous ezala silogante parce que ngai naza moko ona lakisa image na tambola na kombo na yo na photo na yo na Lusambo na Chumbe na Lubefu na tous les sites territoires na ba village mais kozonga na ngana Kishasa même merci à pamba na Zwati mais ça ka biso passe ya komona muto asali eloko te mais lelo bango ba komi ko dondwana mais zaka mabe ya komona muto ya ka musala chaque jour mais même bilanga soki oloni esengeli ebota yango na koloba Epenge Fofana émission ya lelo na dédié yango na Amos Lubaki na Manix Kimbolo po biso tozalaka na terrain mais banani basalaka musala oyo bomonaka ya tokomi wapi c'est Manix Amos Lubaki po bosepelaka lelo bana Sankuru ba réclamer bana Lisala bana Bwende bana Bumba ba réclamer Epenge Fofana bolanda image ya stade Lumumba ya Loja o akoko démenti à la Kisanga place au Joseph Kabila na 2006 a sala meeting mais ko komana ye na Sankuru na pouvoir nyonso apesa bana Sankuru azanga ndako ya kolala yango ezalaki province moko muto azokamba gouverneur honoraire Ngoy Kasanji yango Joseph Kabila après meeting azui hélicoptère aye kolala na Mbujimai atika mbongo parce que bana Sankuru jeunesse basengaye kombo ya stade Lumumba Joseph Kabila ndimaka te akuta ngo netaiza atika mbongo banani balia mbongo ya stade Oso Michel Munga Pele Dambembe Mama Cécile La Mandula Akambwa wiki wa mundu tela Lusango Kakiso Ingénieur Polo Eso Lokome Tolange Dimite Mebia Mama Cécile Onedu Anawa Tetela Anawa Cécile Lokome Tolange Limbolo Sondukula Mama Cécile Lengelo Abongena Ato wa shoa tumba tone mbaya mbele Lokome Tolange Limbola Eloso Limbola Kiela Langake Oso Limbola Kiela Mumukembe Lokome Tolange Lominda Dikamuda Musa Mama Cécile Dungu Emalayo Kenyango Emalo Kenyango Mama Cécile Tolange Elola Memi Adowo Moto Kelo Nazeka Ifate Wedi Honye Kuku Edambo Lokome Tolange Mama Cécile Dungu Sakuru Wapongena Yeso Tuuche Saka Tuuche Tukoko Uche Ngua Yelele Chokaleko Chokaleme
Lady Michel Edungu Embo Kaka Sakuru Ekolo Mama Cécile Wa collaborateur Chez la collaboratrice Lady Michel Nyotome Moyo On est fiers de soutenir Maman Cécile Moyo Anyu Dimite Mandula Toanga Nekelo Bandangelo Elo Kova Monga Sato Kanga Hindi Wengelo Ya Soya Yolongo Soma Otaya Womoto Maratongo Ende Malosa Kumamuye La Kisasa Gendelo Donande Wa Lembende Kone Kolongolo Dielo Kone Kolonyaka Mama Gendelo Dambochi Donde Gendelo Dapumo Ndokolo Shoto De Mama La Kele Nyukota Mama Cécile Halala Kele Lombeto Otaya Womoto Amboja Nemolongelo Toiwa Womoto Amenya Chikambo Nona Papa Michel Toiwa Womoto Amboto Norekwa Mama Cécile Mama Kongi Nada Nongaena Imana Mboka Lima Kishasa Konjala Kaluya Chama Cécile Kaluya Mama Cécile Halala Kamuano Nilité Atandenge Mama Mama Cécile Edumbe na usenga ye na mona na ye na yebisa ye na confirmer makambo boro oyo nazana makasi ya kosala te kamwa mbongo oyo ba mama oyo bazopesa ya mbisi yango nino zomona boro wana ezokende muke pona moni sabato te nazana besoin ya mbongo te mais nazana besoin ya moi changement mais bozana ba grand politicien na Sankuru papa ngana uti Kishasa que ceux qui le Sankuru sali projet et côté na gouvernement central ça de répondre tout le monde ba stade ba Mazembe tout le monde a ba stade Patata Raphaël na Kishasa et ça est le lobby basara politique pour le bien-être de la population parce que les politiciens na bino ba na campagne ko sangisa ba jeune bazana besoin ya ba jeune ba ki libosote. Merci beaucoup mon frère to yebike merci beaucoup na mituna na yo na sepeli makasi tuza pendana ba politiciens awa ebele et ba politiciens wana to mona ga bangona na temps ya ba élection na temps ba propagande ne ba okabola bino bato ya Watambulu bato ya Boye bato ya Chumbe na mito bosangani na mona stade Libanda bozo beta masolo bozo solola bien wana otu na moninga muto akata kote muto ya Watambulu ti mama élection de komaka no yo za muto ya katako na Sankuru kimia ezali mais stade oyo na ba politiciens ya Sankuru il n'y a rien mais ya malonga ezalaka te ça va mona ka politicien moko awa te kengai stade oyo ndenge ozomona clôture oyo ezali pona grâce ya président de la République ya kala yazalaki awa président sortant Joseph Kabila tenga loba betera maboko parce qu'il a tout donné pour Sankuru hein? nga pe na betera maboko oui? Asala eloko moko ayakawa alobaka kete na kosalela bino stade hein? Mais aye kobeta clôture toyebi te mais tozomona ba politiciens belé bazoloba kete bisonde to sala mais ça de tonga maraboita yo lobo dirige sport ça de tonga marana clôture ba tonga kapenda même podium oyo yango te oui isa yango te c'est-à-dire ayakoloba atindi ba fond mais awa tozomona ka clôture vraiment lokola ndenge ayaka bala mibale te bala liboso ayaka azonga te bon tobo sani le passé c'est ça na lingi oza ko être représentant la jeunesse ya Sankuru batindio et pas président de la République pour président de ko isaka et pas ministre ya sport ceux qui batindio lelo ndenge ozo opportunité de représenter Sankuru pour na ki concerne sport ya bana Sankuru il ça président de la République un message. Merci beaucoup ngai na zo senga iloka liboso aya ko tia biso na temps ndenge tozomona ba province mosusu Sankuru ezobeba tozana stade ya bien te yo moko moni selon ndenge otamboli eloko tosenga président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état aya kotala biso aya komona état de stade ndenge eza vraiment tokosepela makasi lokola ndenge aza na Kinshasa akotinda mbongo eloko malonge kozala te il fallait apesa bato mosusu mbongo te atindela biso mopaya
oyo aza na centre bato baza na domaine ya stade nde batongi na Lubumbashi batongi na Kindu omoni ata ndenge naza boye naza na souci parce que ça fait déjà 14 ans 15 ans naza président ya club lelo nakomi administrateur ya stade ate Semeré Lumumba yo moko brève na yo omoni nalingi nasalaka mwa bureau ndenge moyen de bord na yo ndenge okoti boye il fallait okutanga na kati ya bureau na vandi olobiki te naye ko visiter stade avant kokota il faut na mona na bureau nanga osepela na mi présenter pa na yo yango nde président na sengi epa ya bapité provinciaux bakanisa province ya Sankuru kola bakanisa ba Lubumbashi ba Goma Sode na sengi yo vraiment merci beaucoup de na visite oyo sali merci beaucoup nalingi yo kendo tala tribune penza eza na soni makasi lokola biso bato totamboli merci beaucoup papa metozana na Kinshasa ndengo oyebi stade de 20 mai otikaka ndenge otika mezonga lisusu lelo okobunga omoni ba notable na biso wana bazala kuna papa Molière faut ala sérieux wa bango ba image abu Fofana yo dans le terrain il est mal à bino ozomo ba réalité o ba ya ko sa bino ke non ba kino sala as loja na sanko d'abord tant biso to yakawa biso bana na bino papa Molière tala eloko bino ya obeta tolo na ba province na biso ke lo o tozana ngo comme bijou ba notable ba député surtout comme Lumumba Sambwa Lumumba mboka Lumumba au stade Lumumba bozomo na au stade Lumumba tala tribune ngo les âges tala stade déjà clôturé car na mur on va bien ngo stade donc mur aux anti terrain a pelouse on a critère à stade pelouse au bout du terrain ce qu'on va clôturer on va appeler ça un comme stade est-ce que ça va norme dans stade mais les contraires va politiciens sans courant ba kindara ba Afrique du Sud ba kindara ba Maroc ba mona rappel biso ba matanga comme ba politicien parce que so time ba politicien moi lobi na buto mo na ngasute donc ah ils allont avoir buzz siko awa to sengi ya fachi béton obi les peuples d'abord c'est dit jeunesse à Sankoura ba sengi na président de la République les peuples d'abord papa ozana bato ozana ba voix a ibele IDPS fédération a ils fonctionner botala biso fonga biso misu tikla biso atamo bijou awa hein ata stade comme ya Barumbu municipal à Barumbu et ko sunga biso jeunesse Sankoura toujours tambola to kinda Kinshasa de ba marti ba municipal mais awa territoire numéro 1 ya Sankoura ezaloga image nyonso ya Sankoura bozipe Lumumba ville mais boza stade dans la municipalité moroté o eleki na Sankoura mobimeleki tapo mais quand niveau miroir ya Sankoura ezali oza miroir ya Sankoura ba notable na biso ba député na biso nyonso to tangi ba kombote Dende Sakano Lexis légal kala mboka no fief na base na lek no dazolo bana donc il faut bosoni za rappeler mo na pe musique donc faut fana sala musala na o continuer mo na kaka ndenge na yango na Kinshasa mais état tous attend stade T gradin izate merci bandeko nalobaka toujours ko sala makambo c'est pas dit que vous avez souki ya pembe to ko za mukolo bato yango basimba loja papa na bango basala nini parce que ngai na koloba parce que soko tali koko na nga aza n'importe qui te inspecteur wembolo wa soko yebi ete koza mopaya mais comme on a ba âge na biso boye na dimi ko tika Kinshasa pe koya ko accompagner représentant ya première dame de la République Sankourou Lomami Grand Équateur parmi ba province oyo batika ngo borfelin orphelin ngelo bani mwana oyo moboti akufi to papa akufi est-ce que Sankourou basala lisumu ya kozala keno Lumumba abime pa na bango kabino wana muteta azaka muumbu te on a tetela ke mafumbe mais lelo batetela baza en otage pourquoi donc ngana ndimi na anjinanga natangi na Sorbonne te mais na tuni ke bino bato botanga na Europe soko tali ba pays voisins pays lokola Angola pays lokola Brazzaville to la kiso ngo sala même kit même bonga tala ba municipal baza le bata ndekunanga to lobi stade te mais municipal ya Pamba ici au Sankourou baza na combien de municipal
Et puis, la politique est bon. Moi, je me rappelle, avant la longue, na Lodja, j'aimais quiconque qui a des filles. Mon toit va pas marquer Moukoy. Azaki mon toit couleur ni. Mon toit Njolo frère. Azaki mon toit couleur ni. Mon toit la thème monde. Azaki ma couleur politique. Mais à cause de l'opérateur économique, à cause de un bon menteur, Azui Varese, à PC Jeunesse. Azui Botil, à PC Jeunesse. Mais vous venez ici pour escroquer la population. Pourquoi? Oye osoyi ba polo na ba $1 au décorer l'onginayo na numéro na ya seni ba voter comme député. Mais bozo sale la batonini. Député aza mokonzi te. Na leki na radio à Sankuru na lobby député aza mokonzi te. Mais à travers Moussa malamu ko la population ndenge tata o lelo attaque jeune andimi ko servir stade de Lumumba ya Sankuru ndelo population ba lobi keno na mutema malamu façon à gérer jeunesse to commissaire député provincial après baluka les professeurs mo konzi ils ont ça la soni na Kishasa évoque ebimi au sombi TX ebimi au sombi Amer ebimi au sombi tala province côté au Outa na lobby hein lobby Stéphane Mukumad abomi Sankuru na za na kati ya stade Lumumba botali sanga place botonga oyo Stéphane Mukumada aye kobuka bondima ke bosali bo échoué na Lodja piscine ezate na Lodja boutique ya malonga ya mutu akende kosomba ata biscuit akende kosomba ata gâteau ezate toyebaka à l'époque dibele nde port na biso lelo dibele eza na etani batetela bakomesa bakomi kosala trafic ya Butembo ya Goma basundoli Kishasa etani dibele ezali na uti awa kolongwa Lodja ti na Nilomela eza netani eza bien kofinga Joseph Kabila mais eza na province où il fallait qui bon message à Joseph Kabila. Il a tout donné au Sankurois. Azui coordonnateur à 5 chantiers à Congo Mobimba. Tous les travaux qui concernent le gouvernement central. Appelle ça un office à Sankurois. Toké na ba poste. Totikaka. Population à Sankuru va voter ba député provincial, ba député national, ba sénateur. Province à Sankuru, tous en assemblée provinciale T. Babi na Lusambu place bozo siéger. Catholique ezo bengana bino. Vous trouvez ça normal? Mais le roi Boyaki na politique, il y a étouffer Sankuru, il mange Ebima kana Kishasa te. Mais avec arrivé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boko Samututi. Génération oza génération sacrifiée. Nenge Lumumba bimaka, Lumumba kufa na Anjinine. Trentaine des années, il y a 70, 80, autant de combat Lumumba. Vous aurez sonité. Merci. Nous avons dit que nous avons Fofana na Sankuru. Nous avons dit le combat là là. Pe Congo profond. Mon amour qui les a dit na Sankuru. 2018, il mange Epenge Fofana na stade. Pe Nazalaki devant moto aza gestionnaire ya stade ya Lodja oya uti wapi na este parce que Goma Lodja eloko moko mais ba commerçant à Lodja ba travailler na Goma bolanda mituna totuna kiye ne place oyo honorable Eliezer comme député national akosala meeting na ye yango nazo sa bana no 60 na irisu ke ngai na kosakati honorable Eliezer boyo kisanga sonité pona benga kabino pona yebi yango na lobaka toujours woloeko à partir là to bengana poto s'organiser parce que équipe ezali oyo eko accompagner mon amboka Eliezer boyebi billet ba vol ni nekendaka kuna pe bokotala oyo aéroport ezali mais lelo bozwi nani DG Chung oaza numéro 1 ya RVA na misika fumi l'air sous aéroport à Sankuru et Kobonga et qu'on réponde à la norme yango na lobby aussi l'autre solution et yete anyanya wanyanya et kozangate merci na trésor zolo zolo
Mama Coco, Mama Social. Mutetela. Cécile Dungu, Ndona Omoto, Kelona. Lambo Chalusaka, les Anache, Watetela. Rendez-vous, honorable Eliezer, Laloja, Lepenge, Fofana, la Atoche, Waloto Komiwapi. Le Sake Fula, Richard Pagne, Pasteur Félix Sombo. Mutetela Moko, ya serie na Angleterre. Bongo Shongo, Mutetela. Moni, Mutetela. Merci.